Acclamez très fort. Je me suis souvenu de ces cantiques. Un cantique inspiré de Dieu. Pour la première fois que Christ puisse m'apparaître et me donner l'argent, du coup. Pour gagner le temps. Pour gagner le temps. Ils allaient cantique inspiré. Quand on a outi lemba, on a outi kosenga mbongo, ngana problème, ba pasteur ba sundo langay, ba bimisa ngana église ba laquelle nga mabe, ba livrer ngana Satan. Oh Yesu. Alléluia. Mais nzamba tika kingaite. Loba bande ko bosunga ngai. Nzambi foya ko sunga yo loba amen. Mama papa ozolanda na lobi nzambe fa sunga yo. Lisungia batu eza eloko te. Mutako kabelo $100 lelo. Tamsuka après une semaine ici nango. Mais soki nzamba pesio. Ufulu kisami pona libela. Nzamba peso kimia. Non ti lemba na sole la maman na a prometa kingai. Na kepe lui il faut sambel oya na église na biso. Après prière ndena opesa. Na s'absenter na église na biso, na ketine église na bango. Na lemba échanger. Soki oloki auditorat militaire aux yeux gauche parce que sur le auditorat, nous les salibo. Yango au lieu qui est droite aux yeux gauche. Église ezalaka quelque part wana. Alléluia. Na koti pe église na bango. To sambeli pasteur atei. Et sili allez tant prière sili nzoka ya zalaka maman présidente. Bato babosa na kabola mwa bato. Balongola kay na musala na banque.
bazalaka ekiri 8 personnes balongoli bango. Basalaka mbeba. A se retrouver musala ezate. Asali soki 2 ans. Asali nyonso esimba te. Mwana na ya mwasi asali ba démarche atinde poto bazongisi ye refoulé. Siko moya atinde lisusu ezate mama zolela. Pasi ekoti. Nani akosunga ye? Ba pasteur ne ba gêné ba prier simbité. Mais maman moko aibana ki na komone mama Sophie. Mutayaki ko biseke non? Ezana jeune serviteur moko akosambela pona yo. Nzambo salele makasi. Alléluia. Abi yakana ye. Toye tokomi. To sololi. Nzamba recommandé prière sengi to sala. Yo tokoya veiller. Jeune bo gêné. Tokoya veiller. Alléluia. Toye to prier, to prier, to prier, to prier. Nzamba lobby. Lobby, bozong sono musala. Loba amen. Et puis makambo efungwami. Na malada zalaki nango obiki. Mwana na yope turoyo azokendi. Ndeko. Prière isili. To zongi ndako. Ya lali. Ba na tongo ba fami dika ba 10h. Gouverneur ya banque nda bengiye. Obi yaka oyo banda musala. Pour les autres, là, mais yoyaka. Ndeko, ake abandi musala. Maman a bengi biso na témoignage. Toki, a pesé sur moi quelque chose. Et puis, tanga bandi, a yepe ko sala ba démarche, moi na sanini. Mais phrase na ye, papa, na kobosa na yote. Na koki kobosa na te o, pasio mone la kinga. Ngai nakoki kobosa na te oliwa yokufa ponanga. Oh nakoki kobosa na te o pasio mone la kinga. Père Saint. Oh nakoki kobosa na te o bulamu yo sali la kanga. Tata Nzambi yo mosungi monene. Tata Nzambi yo mosungi akokamwa. Abi papa, parole d'honneur yanga. Soki problème ezali. Ozito problème salanine bengangai na sungayo. Po on Nzambe na sali ponanga. Non, elekeli ngai. Loba amen. Nake apesi ngape numéro na téléphone tozongi na biso ngape na zala mugli mabisenga sengate eleka na yango mikolo e atinda pe mwana pa kende pota koma abenga pe etu esila mama Sophie ko bisa bona sa kenda koma et tout OK ça va mais un jour problème ya ke sali nini eyeli ngai na bon nazata na infranté na benga ye na bengi ye abi o papa mikolo belé o mona na katenga bite na zali bon. Comme ça, Nini n'a expliqué, nous avons besoin de quelque chose, boy. Ah, ça va, si c'est comme ça, le colasco, nous avons une guitare, et puis samedi, nous avons la terre, nous avons et boy. Dimanche, c'est bon, mais dimanche, pour jouer bien, il faut y aller à l'église. C'est comme ça. Après prière, qu'est-ce qu'elle a fait? Prière ici, Batobazo Panzana, tout. Yepé Kazalaki, ma présidente. Bamba pe asolina bango tutu ngana bimi voiture na Mercedes aleki libanda. Allez, ngape na ye na telemi moi distance. Na moni asilisi ye wana zoya. Poya ko matana voiture na ye. Alléluia. Accompagné na quelques maman. Akoma pembeni na voiture balinga fungole portière. Ngape na pusani bonjour maman. Loko na fingi. Longa. Nini bo? Loko fazer. Opes. Yoka maman ope sunani ngabi oh mama me obenga kinga bongo te mune ekomi nyongo na ofungula na misuko nabi mama nini wiki na leli amatine na Mercedes na baluki na komi kozonga Nzambe na mawa Nzambe na mawa Nzambe nangeli kya basantu papa bafingi ngalelo yo papa nasala nini papa nasenga konani
Papa na kende po wapi. Zambe nanga zambe na mawa. O zambe nango zambe na brama. Papa babwaki singa ye. Papa na kumi na suka. Papa na kende ko wapi. Zambe zambe nanga ye. Aujourd'hui tu es rejeté. Tu as un problème, ça ne va pas. Tu es malade. Il n'y a pas la solution. Tu as tout fait. Mais Dieu seul viendra te secourir aujourd'hui. En chantant. Je suis arrivé à Wenzangaba sur place. Bama boteka ba pondu na moni mutuka. Ya sika voiture. Et il est télémi et tiengabo. Akitisi vitre ya mutuka. Na pusani abi ozolelani. Na ngena expliquer ye abi arrête. Na bi likambo zolela. Abendi coffre à voiture, abimisi yoka brique ya mbongo. Apesi ngai. Abi joa. Osala ba besoin na yo, oyekotikala o vivre na yango. Nabi merci. Et naloba merci. Vitre mati mutuke limwe. Tant mutuke limwe ngana suis panique. Eh? Mutuke limwe. Ba mama. Bomoni mutukawa. Babi mutuka. Tomoni mutuka tenga bi. Oh. Na telemi na mutukawa. Bino kaka. Ba pesi mbongo na simpe mbongo na loboko. Babi na ba jeune moko basana bateka ba maki ba nini. Oh. Ta musuba sombi ale ngasi kona kam. Ba sombi ngai zabe. Alléluia. Et que le spectacle. Une voix qui me dit, Josué, tu avais besoin de l'argent. Je t'ai donné de l'argent. Pourquoi tu pleures? Ah bon? Et Sili, allez, nabandi ko kende. Siko nani alandanga. Poba mona ke batu basumbi ngai. Siko nani olanda. Siko na kati nga no bik mutu moko soka meki alandangai. Pona mbongo yo. Ono salae aoyeba ke nazalaka. Nazala maître. Nani mokonzi? Natia na poche eko kate na kati. Natia na poche, natia na poche. Na kende kina mawa na ozonga na isengo. Esaïe chapitre 35. Verset 1 à 6. Bien-aimé, Dieu veut te secourir. Lisons ces versets. Esaïe chapitre 35, le verset 1 à 6. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les déserts et les pays arides se réjouiront. Même bisika bikauke ko sepela. La solitude s'aguerra et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains anguissantes. Lendi sama boko na yo parce que maboko lembi. Et affermissez les genoux qui chancellent. Lendi samba genou na yo, mabolongo na yo. Lendi sa yango na losambo. Zelo yo ka surprise. Continuez. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Yebisa na bato bazana mitema komitungi sama. Prenez courage. Bozwa konzo. Ne craignez point. Bobangelo côté. Voici votre Dieu. Dala nzambe na bino. La vengeance viendra. Kozongisa ya nzambe ye. La rétribution de Dieu. Kofuta ya nzambe ye. Il viendra lui-même. Nzambe aye ye moko. Et vous sauvera. Pona biki sabino. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Bato na lolanda bakomona. S'ouvriront les oreilles des sourds. Bakufi matoi bakoyoka. Alors le boiteux sautera comme un serpent. Ezala bato bakakatali bakotelema pe bakosote. Et la langue du muet éclatera de joie. Ezala banyoso baba bakoloba. Car des eaux jailliront dans le désert. Mai ekobimesika bikauka. Et des ruisseaux dans la solitude. Qui peut dire amen? Papa pona lokomo na Yesu Christ. Ovandi na place na yo. Bien-aimé na zoloba na yo ndenge zolandanga. Awa oyoki. Que nzamba zoloba, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Il viendra lui-même. Et quand il viendra, les aveugles verront. Donc, on a un problème à mis au monde. Ah, balobi amen à bientôt. Soko yoka kate okoyoka.
Soki oza na mokakatami okotambola. Soki oza na problème nzambe opesa solution. Oza malade opesa guérison. C'est-à-dire problème oza nango nzambe aza disposé pour na kopesa yo et ya non. Alléluia. Nzambe ye wana alobi il viendra lui-même et vous sauvera. Donc c'est-à-dire secours abate simba kité. Oluki libala ti osuite mais le nzambe localisé au place aux actes apesa yo un bon mari. Atia yo à l'aise. Pe mobali na ko pambola mapona yo. Yo za fille de Marie. Ole balo ba mena makasi yango na zomo na sikoyo que yo obala. Sko libala wana indépendamment de ta volonté. Okobala physiquement tango libala wana ekokufa. Libala yo na tata na yo na zobo mango lelo. Parce que na moni batomi balé oyo ba promettre que mariage mais eleki ka bon. Musu aye ka promettre yoti na ndinga kei. Musu pe na ndinga kei. Mais finalement c'est quoi? Lokolo za jeune fille na ngai. Lokolo za mwana na ngai. Nguya na nzambe lata yo. Telema paso za. Telema boko likolo. Onction ya nzambe esirabonde likolo na yo et briser mariage ya butu. Oyo yo yebite, oyo linga kapete. D'ailleurs, mariage ya papa na mwana ezalaka te. Papo ya butu yo. Atika yo. Nalobi atika yo. Yamba nangu ya nzambe. Au nom de Jésus n'a déclaré le bas. Amen. Papa, tiens mon boko nobu. Tiens, tiens, tiens. Nalobi papa, tiens mon boko bu. Tiens, tiens. Tiens mon boko bu. Tiens, tiens. Nyon somi bale. Tiens. Au nom de Jésus. Grâce, paix, faveur, nzambe zanal. Balinga ba bomayo. Soko biki parce que ozana bo lamu moko bo sala kabatu. Ya onde biki sio. Papa Justin na zomona moi sina yo alinga ki asala accident na mai. Mais nzamba épargné ye. Autambola na nzambe. Nani mokonzi? Nzambe lobi ke ye moko azoya. Pendenga zoya, c'est pour que ye apesa yo solution. Mais asia ye lelo azakati na biso. Il est au milieu de nous. Comme il est au milieu de nous, il va agir. Yem sa moninga zala laisse. Yem sa moninga nzamba zawa. Loba nzamba sa kiti. Ngate ngana nzambe te. Alléluia. Ce qui te loba asawa, c'est que azananga. Loba amen. C'est lui qui agit, c'est pas moi. Oyoki maman. Namoni mbada sala accident bukani likolo. Et puis deuxième chose, pe likolo. Oye abukani likolo ya gauche, nzamba zolo banangai azana bitumba même na musala. Pour ta niveau au matate. Makamuna ye esimbate lelonde na zoloba. Lobi na tongo avaki musala. Soki azao ayokuta nanga. Natika loboko comme ça kende. Ba porte fungwama. Nzambe a se manifester. Même côté kanayo pe, et ça pas problème. Lelo mati lobokwe. Lelo mati lobo parce que non mon ngomba osomata osokita. Osomata osokita. Les hauts et les bas. Tellement place aux alpes. Tanda maboko na. Lokola moto ya mbeloko na fungoli ba porte pona yo. Yo zali mwasi mobali. Namona mbongo na maboko na yo. Mais na fungoli yango. Au nom de Jésus. Peut respecter badim. Yamba au nom de Jésus. O nzambe nanga nzambe na mawa. Nzambe nanga nzambe na mawa. O nzambe na kelika basanto. Papa babwa kisinga ye. Poetenga nanga nde nyonso. Papa na sala konini. Papa mosungia kuka. Tangu na zoyemba telema place ça. Tangu na zoyemba nzemboyo namoni mwana jeune homme namoni baolingi yo basinga ngo yeumeli o salomi débarrasser mais ça ne tient pas. Mais Dieu me dit ceci, tout ce que tu vas faire tu vas bien commencer pour terminer mal. Attends le boss à la moi nini au monde qui makamuna yo ils ont tourné au rond, il n'y a pas un avancement. Mais nzamba lobi nangali sos comme tu es le fils unique. Nzambaza a un bon projet. Il y a des projets. Na ba ambition moko ya bien, mais pour ko kisama na ko yebisa yo. Oyoki? Ce que tu peux faire pour nous mon clair na vie. Tu as les soucis de ta mère et puis de la famille. Mais dans votre famille, une division énorme, une sorcellerie qui bat les records. Mais
oui, bisona sim. Simbangaye. Grâce et faveur en Zambé zanayo. Au vivre second souffle. Au nom de Jésus-Christ nalobi. Amen. Bien aimé, n'a pas déclaré que yo osa vainqueur. Ndengo tie makolo awa. Zamba lobi akoti makambo na yo. Azo fongo la vie na yo. Alias epelisa yo na vie. Denge na solo basikoyo. Na gauche nanga. Alléluia. Ezana mama moko. Na moni azan clair mulai. Mais na bomwa na azalaka mulai penza. Mais sikoyo nzamba lo banangai azako se soucier pona bana na ye. Azole la mingi pona bana na ye. Mais maman bana non nzamba sunga d'abord mi balé ba obi manzela. Donc ba obi manzela yo sepela. Pendenga zolo ba motema ne beti. Na bwina telemisa ye. Alléluia. Ndenge na zolo ba asa déjà yé mo kaza averti na yango. Yes. Et Dieu veut ouvrir même des portes. Amen. A changé même stature Nabino. Parce que vous êtes combattu dans la famille. Toi-même tu étais combattu. Yes. D'une façon extraordinaire. Dieu ose vivre. Et ça quand ensemble. Maman, nayo kabolo ba likonzi nzamba linga tel misabana mi bale ya mwasi na mobali. Mais ba koma likonzi. Persévérez, vous verrez une différence. Yes. Bobby, il viendra lui-même. Yes. Et quand il viendra, les aveugles verront, les sourds entendront, les paralytiques marcheront, les malades seront guéris. Quand il viendra, il guérira les malades. Quand il viendra, il sauvera ses enfants. Que Dieu te bénisse. Quand il viendra, il va nous bénir financièrement. Nana ebi soki nzamba pesa kambongo te. Nzamba pesa kangambonga pesa ngambongo. Oyeke langa zuwa ya pamba. Je travaille où? Alléluia. Na salaka na entreprise ya nzambe. Alléluia. Naza médecin. Alléluia. Alors, le col dans médecin, il faut mon appel le résultat qui médecine nanga on a salé. Il y a Nzambe, le médecin de Dieu. Il m'a donné les dons de secourir. Je me souviens ce jour-là. Il est descendu avec ses anges. Il est habillé en bleu ciel. Les anges, il est entouré avec les anges. Et les anges étaient habillés en tout blanc. Il vint. Et il m'appela. Mon fils, il vient. Je te donne aujourd'hui les dons de secourir. Tu vas secourir les gens. Mes enfants, tu vas les secourir. C'est pourquoi j'ai les dons de secourir. Et notre thème, c'est Bandekobo Sunganga. C'est-à-dire aux Osenga secours. Tu as besoin de quoi? Nini le Kelio. Si tu es malade, approche-toi. Agénie-toi ici. Fukamawa. Besanga mai. Ba malade bobi. Ndenge kanobo fukama. Na moni papa Blaise. Mobali na fukama. Na mois oyo, le 20 novembre, pardon, il y a année oyo, le 20 novembre. Papa Blaise et Sengelinde ba kundaye. Ba préparer président liwa akufa. Parce que je vois une personne défendre lui. Aotambola, mais otambola na mutu liboso na ye. Mutu ango wana, mutu famille. Esprit de mon réseau qui est naïe. Et aujourd'hui, comme je parle, esprit ané longwa. Papa Blaise Abika azwa délivrance mutu moko na famille Papa Blaise okufa na date otolobi. Ah ngana bonde la pona bino bomela kaka mai oyo. Quelque chose va se passer dans votre corps. Même si tu es malade, n'importe quelle maladie, aujourd'hui, disparition. Zamboyo,
aya Yesu oya kokota likambo nanga ye zamboyo oya kokota likambo nanga ye zenga mambuwe Yesu oyo aya Yesu oyo aya Yesu oyo oya Yesu ya kokota likambo nanga ye zamboyo oya kokota likambo nanga ye zenga mambuwe Yesu oyo aya Yesu oyo aya Yesu oyo Mokati makambo nanga ye zaliyo Mokati makambo nanga ye zenga mambuwe Yesu oyo aya Yesu oyo aya Yesu oyo mosilisi pasi nanga ye zaliyo mosilisi pasi nanga ye zenga mambuwe Yesu oyo aya Yesu oyo aya Yesu oyo oya kokota likambo nanga ye zamboyo oya kokota likambo nanga ye zenga mambuwe Yesu aya Yesu oyo aya Yesu oyo Kolo Yesu ya kokota bitumba nanga ye zamboyo Papa kota likambo ya bana bitumba nanga ye kota likambo ya bana Yesu oyo aya Yesu oyo aya Yesu oyo Kolo Yesu ya kokota likambo. Vous qui me suivez à l'extérieur, prenez seulement une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Tenez cela. Et moi je vais prier. Dieu fera grâce. Vous verrez. Et vous allez témoigner. Comme plusieurs d'entre vous sont en train de témoigner. Aujourd'hui, au nom de Jésus, que l'onction divine puisse toucher ces eaux. Au nom de Jésus, que le miracle s'opère. Oh Seigneur, Dieu le Dieu fort, le Dieu puissant, c'est toi le Jéhovah Rapha. Et tu as dit que je suis médecin directeur. Agis en faveur de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si vous souffrez de la diabète, la tension, l'hémorroïde, la stérilité, maux de tête, sinusite et ainsi de suite, myome, kyste, vivez seulement et vous verrez. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand il viendra, les malades seront guéris. Bande kobo sunganga. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'argent. Ah, je vois les gens. Nazomona. Bato mbongo na maboko ezoki mabango. Mutu nyonso azana besoin ya mbongo. Simba kaka papier, billet, n'importe quel billet ya mbongo. Yaka kopesa nga. Offrande te. Nabi ata 500 francs, ata 1000 francs. Ata 5000 francs, ata 10 000 francs. Billet kaka. Simba, tu as besoin d'argent. Viens maintenant, l'onction financière va te toucher là où tu es. Et tu verras la différence. Au nom de Jésus. Onction Nzambe latayo. L'onction financière. Et là ta vie na yo. Au nom de Jésus. L'onction financière. L'onction ya mbongo. Et landa yo. Nzamba pesa kanga mbongo. Oya pesa mbongo. Apesa peyo. O vivre miracle ya mbongo. Miracle ya mbongo et landa yo. O vivre yango. Zambia miracle. A o vivre miracle ya mbongo. Zamba pesa kambongo. Afungola bambongo. Bato mumbongo. Bo fulu kisama na mumbongo. Bato bazangi fond ya commerce. Bozo ba fond ya commerce. Ba activité. Et simba. Bato ba salaka. Bombo na bo fulu kina misala na bino. Ata o salaka te. Mais o simba mbongo. Bato bo comprendre te. Ba coopérant. Bo simba mbongo. Na kombo na Yesu. Oza serviteur. O simba mbongo. O mona miracle. Et landa vina yo. Na kombo na Yesu. Oh Yesu. Fongola batu mbongo. Ba vivre mbongo. L'argent c'est la vie. Oh rabababababa. Bo vivre miracle mbongo. Miracle ya mbongo. Et landa vina vino. Miracle ya mbongo. Et landa yo. Lelo. Miracle landa. Moi oyo. Boko témoigner. Ba miracle mbongo. Et landa vino. Na kombo na Yesu. Ba porte fungwamba. La finance. Bo vivre yango. Na kombo na Yesu. Ba porte mbongo. Ba salaire mata. Ça va débloquer. Ba situation financière. Et ça la débloquer. Ça va fungola. Ba situation financière. Et ça la débloquer. Bo ba zana besoin kobal. Bo zwa mbonga kobal. Bo zana besoin
d'avancement, bon vivre en go. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Parce que Zatongo, nous respectons l'air. Oh Yesu. Yemba nzembo yo natite da prière. Nzamba linga touché yo. Asozali. Oh mulimu musantu memanga na likolo. Mulimu musantu na likolo mobimba mozali kolela memangai naliko unguya na nzambe guya na nzambe nalikolo mobimba mozali kolela memangai oh nasengi bikamwa oh nasengi bikamwa nalikolo mobimba mozali kolela memangai kaka ndenge osengi molimo esunga yo na monde bato bazolela bato bazomona passe bato bazana ba difficulté mais yo molimo esunga yo le Saint-Esprit esunga yo le Saint-Esprit efungola ba porte le Saint-Esprit ewendre yo et briser nyonso baneko kanga fina yo au nom de Jésus bo vivre second souffle bandeko bosunganga ya solo molimo musanta sunga yo na vie banda lelo compter lelo ezali mercredi 3e jour na biso ti to comme les 15 tu viendras témoigner au nom de Jésus-Christ na bi fin du mois koutouté d'ici les 15 vous allez témoigner et vous verrez la grâce du Seigneur. Que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes au nom de Jésus. Vous qui me suivez de loin, que l'onction de Dieu vous localise. Faites comme si vous touchiez ma main au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que vous allez témoigner d'ici les 15. Vous qui manquez les papiers, vous qui manquez le travail, vous qui manquez ainsi de suite, tout ce que vous manquez là, Dieu va pourvoir à vos besoins. Même si vous suivez la rediffusion, il y aura des miracles qui vont s'opérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Nabi ke bato musuba ke misala ba musuba ke koteka tozo respecter heure na montre na biso 7h09 donc dans quelques minutes tozo silisa. Alléluia. Nzambe azana besoin afungola yo. Wow. Tu viendras me voir parce que yo tellement place aux alliés. Au frère Yasuka kuna yo tellement. Namoni baboto le loko mais na yebiso tokutana. Alléluia. Namoni baboto le loko et loko baboto déjà valeur mais tu vas marquer les pas dans la vie puisque on est en train de poursuivre ton étoile. Mais no bon de la pono no yambo après prière. Merci beaucoup. Simba offrande na yo eza offrande bandeko bosunga ngai lo banzambe kanisa langa nzambe sunga ngai ndio yo kotia offrande na yo o lengela ki pona lelo et tamba bénir yo nzambe sunga ngai fo nzamba sunga yo nzambe sunga ngai namona miracle oyo kotia offrande na wana olobika nzambe sunga ngai Tikalo yembo epimba liboso yangu engenda yo oh maina beti sendo zali bangana ngoyo ya yo solo moringa leso